Bolina bande kolon so balandaka Eco RDC Ndemakambo. Un grand merci à mon boss, c'est 3 fois plus que boss. Jean Tubo Bababi, Jean Tubo bande solution Eco RDC Ndé toujours Makambo. Fanny Katalé Fille à Chocho Zaka toujours Mbokananga. Merci à toi Verdi Kioka 24 mise au point. Et pourquoi pas à maman Brigitte Nkongo monté mais papa Willy Congo. Hein? Jackie qui là, moi ça mouinda leki mon sac à n'enlenge. Babi mon vieux vient en vieux à dedans. Babi a 10 chamotomètres bébé bébé mon vieux. Tu es bon et pas un ndeko, pas un lek, pas un ndeko na yo, ndeka kezalaka. Merci na bino nyonso bozala naka branché, scotché, cimenté pour na Rolanda Eco RDC. Mon kona lelo tant bo moninga bongo na sina mi vandeli na kiti wana déjà na banda kolobi. Eza télé réalité té dans ce que eza penda be émission so. Eza elubu ya bastar, eza teke o si on parlait de toi même kona lelo to kiti bongo et pas maman Solange Mindondo. Bino mo boye bi bosenga ki bis Fanny Katalé a fia chocho na zongeli bino so c'est pas maman Solange Mindondo pour na kobeta moi mkeli solo to solo la moi mke. Bonjour maman Solange. Bonjour ma petite. Bonne santé. Ouais, ça va. Comment ça va? Zamba obatela. Amen. Mais par rapport à maman Solange, moi résumé comme qui est et ça peut-être on a bandeko oyo bamisusu msusu batalaki télé réalité té eza pena bamisusu msusu batalaki lubu ya bastar té mais lelo oyo bamoni yo lisusu bameka moi rappel ka résumé moi mke pona ba. Bon, nazaka oya bino na misala ngo sepelisa bino toujours. Fanny na ba surprise mais lelo ezali surprise té à la fois passé à matanga ezali surprise ka matanga les aki surprise lelo peut soyer pour tout ça l'émission mais tout ça la messe à maman donc Fanny a béni quoi. Donc tout ça messe à maman lelo. Donc après tout qui église après tout kabuli moi pour mon lancer. D'accord, résumé. Bon, résumé un bilot lancer lelo. Non, il y a par rapport il y a Mindondo activité Mindondo pour Mindondo danseuse munene il y a ballet national. Donc Mindondo est-ce qu'elle a bon sami tout kat na comme mécanicien parce que je fais presque tout. Les vraiment artiste complet là, je ndamona ibango na beta ambonda. Oye bien ou bien na binaka na sara mise en scène na sara scénario ngamo na interprété donc mambisi belé Mindondo sala kawa bino yeyo toujours comme la message on s'appelle Sabino sur la ça résumé on dirait nazo ke na okufa te na la résumé te parce que je continue et je suis en train de créer et je dois avancer. D'accord. En tout cas maman donc ndeka yo moko akomaka asala ba scénario na yo ndenga sa ba scénario na ndenge mo pa guida ka ba tournage ne elongo pe ndenge mo kona lelo maman Solange to yebi ke maman Solange ezana makambo ebele salamaka olambela ki biso elubu ya bastar mo kona lelo ndeti bino na ekolo na bino so babi maman Solange to ça moi rappelle muke maman Solange ekolo. Bon biso na ekolo so na za muyanzi ya bagata donc les autres ont la possibilité parce que biloko comme ça auto lire traditionnellement et ils a rappelé mingi na wenzete ils a mingi na wenzangaba mais comme na ça vraiment na tenté les émissions na ça non ça là na soit na lamba mi kungu ou ils a vraiment spécialité ba yanzi soit na lambi misili ou ils a ma spécialité na biso penza to bete on la moteko beto bete on kwanga. Merci. Mais c'est quoi ce qui t'obite au moi muke na ekolo ndeti na ekolo na bino so tolobi maman Solange Mindondo ndeti boyamba babo kilo bino na pa na bino boyamba babo kilo na bino ndengeni ko yamba babo kilo na biso non so ndeti obali fiancé d'abord na biso toujours vraiment nini province mais tout ça tini moko très compliqué biso babenga biso bayanzi batumba bayanzi basa obala parce que tout ça na ba tout thème tout na moi biloko belé toujours longolango parce que yeso azali kolo na nyonso mais to bossa na que ça fait partie de notre culture n'était pas la biso penza n'était loko babenga ketchul bido ben kinchudi c'est pas kinchudi ketchul modima mukara modima ketchul mobal langa ya kinchudi voilà biso exact sacré muta kosote Nicolas muta obala bafuta ketchul là que tu l'as mboka ya juba mboka na yake nae a compliqué biso to momi na nga vrai na otika na momi na ngai to ba lo finga ya le ata bo finga la otika na momi na nga mais ils ba bali na ba tradition na biso ya mbabu kilo na misili soko ko bala muyanzi ake bala misili bo yamba biso na misili mikungu kilebu za mayebo yo matoi basangisa na biso okauka na nini nzombo. Donc ils ont un peu traditionnel à Boka Nabiso. Mais base Nabiso peut bien Zabagata c'est la chikwang. La chikwang est foufou. Foufou ça maïs. Tu vois que le maïs ça pour na la quantité.
donc so lambika fufu bana ba otonda te mais biso en réalité to lia masango penzate neti ngaba na bota bana lia masango te na lia ka semulte mais donc ça yango wana biso yamba ba spécialité la biso biloko na biso wana mais c'est quoi apparemment moi qui est chocho chez Zara toujours mboka nanga par rapport à ndebino mo bengaka kinchire so kinchire wana e yaka ndenge nini donc eko yeba na pe ndenge nini pona mwana yeba ke kinchuri nanga ye wana moi explication on a eu la chance parce que papa Sazaki papa soit parmi ba universitaires à liboso na poto ba tanga na poto papa soit tanga la Sorbonne mais papa na biso malgré tanga la Sorbonne tu vas sentir que azab papa ça trop folklore tout ça la babiloko biso ba fia ba to ko sala ngote par exemple l'oncle na blo amike net na za salon et papa na biso na ko la na canapé ba qualité chez nous c'est vraiment interdit na ko ça té na papa na ngai ça interdit tout ça moi babiloko to so bungisa ba mère sur na biso mais ezaki important ba koko ba yeba kango qui tu les allies bon je donne l'exemple de mon père et ma mère papa na nga na maman na nga baza plus que tu papa na maman soit ali mukaru so batar moi c'est andako batata vient na biso na iso ba beti koto na poto aboti bana tata na bia oh moi ça obumaye bakezo maman na biso ma mère elle était une religieuse babota na lignée na bango penda propre deux balongoli maman na couvent maman yé qui chasse ça pour abala papa balobo to ce qu'on a papa moi c'est andako batata donc en fait ma mère c'est la tante à mon père voilà ça encore plus grand mais que tu les as moi na noko na moi na ngai mais c'est quoi les contrats des choses zalibiso za mi balo les a grave ngwana ça ma j'étais dans so balo pe bala ministre pe qui tu nanga uti mboka so maman parole na bimisa minute so non so que nous avons eu la chance papa ça c'est intellectuel là où tu poto a Fabi Musabana yi so to comme na 5 ans à Kabimisinga abimisi Lydia abimisi Nicole azabi biso bongo eskana oka symbole donc tu l'attaches makiela ozwaka symbole mais soit le bi ya boya lingi momina e odiemboka odiemboka so boyo mozo kufa petit faut comme aveugle comme makolobo je vous dis dans ce contexte exemple Solange Mindondo est arrivé parce que nabi que Solange Mindondo c'est pas facile aza yaya ou même na milliers ya théâtre que mutu nyonso sauf personne dans ndenga mabete ke kobanga c'est trop dur aza mutu oyo na milliers théâtre mutu nyonso sauf personne oyo a respecta kamakas par rapport ya ndengo zalaka mais ce qui est arrivé que kinturimo abongwa yeli mi Solange Mindondo te surtout na ndenge na yebi ke basi babimisa biso esimba te moko babimisa yango kasi osala mso mwana mokeboui papa no aki afuti abimisi yo na kichudi wana comme ça kichudi les ajuka obala bajuk symbole na ye kaza masanga $200 je pense makasu couverture c'est fini mais ce qui n'est abimisa ote mutu ala ko compliqué bino biso pas ça qui maele abimisa biso mais ata ba balingi ça symbolique il faut que azwa biloko na wana. Merci beaucoup, merci wana bongo bayanti nyonso boyoki bandeko nyonso bwana poto balobaka bino batu wana poto bozaka te ke maele trop maele ya mindele te. On a besoin ko biso kala nzimu la ke chulwana ay kafulu maye la ite so mziba kafulu maye embe kafulu maye la kende tuna maye yalo wakeye ko tuna fali côté mon paragraphe moi alobi Modima kechol me matone mpasi mingi male mwana fiote mala mukara me maya mobali nanga kichu du coup tu na boya kiye mais na yeko mona pasi et pas mobali musu tu vois un peu c'est des messages c'est ça notre tradition oui ce n'est pas bon ils ont la ligue ba makile fo kata kato biso heureusement maman ça qui pasteur que to longola ki ba lion to buka ba lion wana tout mais c'est dans la famille. Je vous dis franchement, ne blague pas. Mais si le local qui existe, c'est toujours. Biso oza nango lisute pour ezali. Jamais on va la fia mouyense va payer sur facture qui tu jamais. Jamais. D'accord. Merci beaucoup wana bino nyonso bandeko nyonso bwana mpoto kuna ezala te ke o biso bato français o na mboka mindele makambo wana ezaka te mais boyoka conseil ya maman Solange Mindondo et que ça biso bien un grand merci à Patience Ibembo Pachanga la star balobi yonde makambo pourquoi pas à Victoire Bajina ma 12 étoiles. Merci beaucoup maman Solange mkona lelo lokola bino babokilo boyambaka na ba misili n'importe quel biloko yo lamba biso to memeli o kaka recette monta ya oya biso topesaka ne lubu ya bastar yango yo et ne pardon na bilubu ya bikolo oza ya bikolo topesaka $30 yango wana yo sala no wenjeno ezala o ekoza katikati ya $10 ezala o ekolia ka $10 biso embadi
embadi maki mibale na kwanga mo lié donc ça te maintenant lamba moi je suis une maman nazo lamba pour na sepelisa baba tu so batia sur internet c'est toutes les missions ils ont vraiment suivi parce que mission là na ça qui on a lamba liboso j'ai eu des retombées quand même la joie m'a barré mutu wa binga funa balo capo modèle Olamba wana yango mungusu wana donc voilà un peu. Merci beaucoup. Mais en tout cas la réalité na ba fan nyonso donc na tombaka na chance jour na yaka liboso za matanga lelo bonaye mais sa maman paix à son âme notre maman notre mémé donc merci beaucoup à toi Verdict Yoka 24 mars j'invité Wendro Sala ya matete ya lemba te ya lemba ka terminus toujours ka moto pour un peu nous un peu rapide to sombi biloko to ye na bandi ko lamba bon mon nango mutu kalambela ngate ngamo. D'accord. Merci beaucoup à toi Marie Babi Marie petite sœur moro bien malgré à suivre. Merci à toi Verdict Yoka to kende bongo Wendy à suivre. Check. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Nga monela ngai bana peto ya suka kama wale Jesus Dala mwasi Mama Masano lilala desi. Mama, bonjour. mama kaila yao Ukende. Bokutana mile. mama acha desi ndembe desa Ya mulili. chaud comme Wana kaita ufu. Pesa na beta machini. Na yoki na mboka babeti babonda eleli. Brunkote
basalelaka politike basalaka mpe émission ya misike émission losambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC émission mokili ekomi kotala RDC site mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala. Merci na bande kono so balandaka Eco RDC. Un grand merci à Laurette Tubaba, Jonathan Tubaba, Sephora Tubaba, bana boss bazaba boss. Wana bongo to uti bongo wenze, to uti kosa wenze na biso, to bongo na mama Mindondo. Ah, to moni bongo mama Mindondo na biloko na ye. Maman ça va? Oui, ça va pas. Maman, ça on appelle ça manger bio. Bio. Manger naturel. Voilà, ozali batebele ba oyi bango temi kungo zali makaso bakangela biso kwanga. Mais ce que jeune âge. Tango zo banda robota zana la exemple moko. C'est simple exemple moko za na ko yango ka pamba. Ah, oui, on a bien fait des affaires kwanga. Omoni ezali kasa ya kwanga. Différence c'est ça, c'est vraiment les kasa kwanga. Yango mais ce que au jeune nango tanga ba dobo ta mango so benga ngo bikungu. Pour aller un peu plus vite là, bassin nango yo na okata bikungu na salon pour ça na ngai. Ngana poufe na kata bo. Omoni ngana poufe na kata bo. Pour so kata o mikena nzungu. Voilà. Et Vimbaka. Ouais. Vimbaka. C'est là où on mona. Là où on ko. L'ongolo izamo makasi. Donc ils ont juste aux autres où ils ont pété. Si ils ont pété, tu passes. Il y a des balongos là, partout ils ont dur dans le monde. Si on a katibou après dans le sokolango, ndé na koyeba kotokisa ngona mwa mungu moke pour mungu ekota na kati ya. Donc ndenge za tant aux lambango, il faut que tokisa ngo lisusu. Ouais. Na mungu donc ça veut dire que tokisa ngo. Non, so zelo mwana na osala na okata après na tokisi. Na tokisi na che mungu alanga po mungu ekota na kata makasa o moke na Congo to riche to lia nsoka o makasa kuanga makasa to lia makasa bon mso ezaka mwa bololo na wana babenga te wana bandindi bandindi biso ba to lia kango mais ils ont ma spécialité na biso te c'est plus les bapende bambala biso te biso ba spécialité na biso onga mona sala libi. Chadi chila mama ya moto na moto. Kona mbisi. Donc normalement na ndengo zolamba ngo ndengo olamba biloko no et que ça la moins combien de temps pour la nuit se ebela même pas 30 minutes. Soka mbisi lembi nango po eza déjà kolemba. Na oto kisayeka po na bonne forme, eza déjà kolemba. Donc biso kolia ndeni? Bio penza. Kolia malama ngo mama cancer eza watin. Ba kuiso na mteme mila ba cancer. Ba biloko za na formol ba tia en formol. Yo oyabo osombi ole. Ngana professionnel ya ngolo na ngai na tumbi ngota na makala bonali na ngai. Donc voilà. Yango yo. Voilà. Non, ça on ambitieux yo. Yo mo mona ka ba saison mo ngana o sala. Ngamona o tala ka yo mo ba o nil part ailleurs. Voilà. Maintenant, nous allons quand on change au maïs.
Normalement, il faut que ce soit combien de fois 2 fois, ça salité tête, il m'a belé mon côté. Tu as mis ça qui aussi. On met capé. On met quand on cru. Voilà. Voilà. Ok. Ni libellé mon Ni libellé mon corps. Na tiki on a le temps et zoka ninyo yo. Na ina libuka pourquoi nga na juli nuka na ngai. Mbisi na nga on lamba. Yango. Biso to liaka ngona poso. Alors pour poissonner à la mabelete na nika ngona libuka. Ezala poussière nyo surtout evanda ki wana ekota na katite. On a niqué pe na nika mwana pe defa tela. Mabele so maté, muto ata le mbisa yo ka cricrité. Makasi. Mole nous fait quoi? Oh non, balé de nini. Maman, maman, je suis à ma sakanate. Maman, je suis à sakanate, maman musala. Ero na za Solange Mindondo. O azolambo. Na chena kasa na ngana tanda na zela. Voilà. Allez, na zongeli suna konika o. Loko la sokola kate. Ngamo na zoni kaye ya kolapa. Non, le roi se relate aux wana zolila Mindondo tikanga pape. O sali boité moye mutali ya poso ambisio ezati zelo poussière no so mabe ça. Ezana biso akokanya so fo sala ko. Oui, ngai mbisa okokona sokola ngo toujours. Ngolo ko ezaka pété na sokola ngo ina ekenge kaka to za mwasi. O sokola te po epanzana ebe bate. Mon ezana na mo libende na na katio na nikela nzo. On a tika kiango azolela on est lango sokola muninga la pena libo ngam na tinde ko tozala ni eloko ko dia funa na sokola yo ola pangai ok sokoyo chali voilà nazaka na tomate mbuma nazala ndembi na ngai il faut pas ko chaka na ocha muscade na ayaya tali ko na palita boule moi muscade na mbuma moi muscade na boule moi ay ya on kablo ko ta recette na pasa ote recette ni bonne de yango kaka donc compliqué en goûter apparemment c'est comme si quand ndé to lambaka fumbwa ndé na même misili mineti ko misili et là ba facette bela ko lambango ko beto ko lambango ko kata donc yo kaka donc quand ndé to lamba fumbwa ko compliqué na ote bon ayi nga bassin na ochambisi na ngasko na mai vanda ngo Kami kubwe toka ni pa vanzi. Pesa na eboka mukie. Na panye likolo. Apparemment ils sont fait ça bien au makasi. Eza moto bibaleka. Voilà. Donc apparemment bis c'est la moto moto mbale mbya ukauka makasi pezali. Oh eza moto bibaleka. Ya ukauka c'est que to benga ngomba moto misatu. Bon pas misatu na meza maya eza ukauka. On a payé ça au cas. Donc voilà un peu. Oui, il faut parfois simplifier. Bilo musufu ko ebaka ko simplifier on peut en muscade. Muscade na ngande na c'est le moko ya bango na tché. Moi si on soit a besoin de rapidité pour on ça la aïe. Il y a pardon, longola on changa chama ya moto. Pose en rapidité. Aïe bacha on a kata mai. Moins de 5 minutes, là on benda pour sur la facile à ouvrir. C'est facile à ouvrir ma casse. En tout cas, merci beaucoup, hein, merci Babi. Anto straight, motema Mario straight na kata Suisse, Babi. Cyril motema ya tabu fatu bomoni elubu yangoyo, elubu ya bikolo ya mama na biso Solange Mindondo. Donc lelo oyo tozo lamba Babi makasa.
ya kwanga na mbiso kaka tala niveau tolanda siko elambeli bato na bato bana ndenge na bango lamba elambeli ekeseni repe koza moko mais elambeli goût ekeseni tolanda tozo continuer toujours parce que tozozela mai échauffé mpona tia na mbisi na nge fongwama mbala moko tozala un peu rapide. Pardon? Ouais. Faut ma moto kota maman. So ma moto koti te mobulu. Voilà. Não só mais ya bora kana tsuba ngoyo na ai na choki na kati na zule ka tuta hu na ke un peu plus vite. Continue toujours à tomoni bongo mama na biso mbisi na ese vandaki na mai sikoyo okomi ko kabola ko pona ba partie autolière na mbisi quoi mi kwa na zolongola mi kwa mso za important ti ba o isa ya kwa matama place secret mbisi mbumba na yango wana mi kumunanga yango na moto na sokola ki yango 2 fois na chango na moto donc izotoka au mona yo bonde ni na kosala assaisonnement na ngai. Voilà. Ah, en tout cas, maman va les gabiso na kolambe sans faute. Pour que nous bana chance bo monela ka kuisi. Oisa mbana na yo. Ozoebisa e ozota mbana na osa elo vite fait. Bolamba mkoni olamba mbika. Kolino olamba mbika lobetaka vite fait. En tout cas maman bominga réalité, ça ba réalité to vivant. Boza makasi na cuisse na mipandi vite fait il est sa moto ba to babiloko ba ya ba engrais chimique ebele na nini on nazo pona je continue à trier moi je suis bien nini asokola mbisi na ye voilà. Mais ni non tire au vimba mon vimba kapenza bébé makasi donc eza propende mona pa maye bondike vimba te marque mbisi mbiso to sombi boka e vimba d'abord za mi souliminer mais des fois on za ka mutu na ngo za munene mais mutu na ngo on jette pas tout soit kango po e bomba secret ya bisulu e kota na kati ya mbisi donc ba koko na biso ba ancêtre na biso bi kolo so ba yebi pe a son nom papa Lutumba ayemba kango na papa nalingaki mingi sama ngwana mwasi ale moto ya bowayo abanga lisusu mibali te bandeko te bowayo yango te bowayo ezali nzombo mwasi akolia moto ya nzombo te kala ezalaka bongo biso bamama biso batikala kolia nzombo te biso bana Kinshasa toliaka na biso mais maman telle que ma maman elle n'a jamais mangé le nzombo bazaka kosa biso te omoso ale nzombo eza mabe nzoka ebomba secret ya biso nga naliaka à part nzombo mai naliaka te mais oyo na olia na ebi secret nango très bien
Merci beaucoup, Totikika. Maman, continue Moussalane, Tozongeli Bongo Sima. Merci. À suivre. Bon, échanger couleur. Moni. Tu vois, c'est que mon mari. Elle a chaque mal. Je m'en vois, je m'en vois. Tu faut moi, elle n'a fait pas. Hein? Moi, il n'a fait pas. La tête des choses, il est mis là, je suis mal. Je vais dire, on va pas. Il va qu'on est la chef ici dans la base de la vie, ok, cuisson en haut, dans la façon en haut, et à regarder tout le monde en fou. T'es dans le chapeau, quoi. Je vais éviter mon poids pour battre le chouchou. Ah, j'ai combattu. Mais ça m'a belé, ça m'a belé. Ah, j'ai poussé ça. Donc, différence n'a fondé. Ah, j'ai poussé ça. C'est la seconde déjà. Après, quand on est un peu de temps, je mets tout à la Appel. D'accélérer dans la nuit. Mais quand même, dis-moi, maman, merci maman pour la volonté, pour nous par rapport à la fan, pour la babouine, aux plein cérémonie, pour la messe, il y a maman, oh, et son âme précoce en paix, mais dis-moi, on dit pour la babiso, et puis pour l'âme et la babouine, pour la fan. C'est notre travail. La vie, c'est toujours comme ça. Il y a les hauts et les bas, mais il faut toujours se passer avant. Elle est partie, puis à son âme. Et donc, on va remplacer maman dans la mais la vie continue. La vie continue. Ça fait mal. Mais il me reste tout le monde qui se pose maman à la madère. Parce que la bonté n'a pas monté l'équipe. Elle est partie, elle est partie. On est tout le monde, moi, sur la façon dont on kata. Ah, on a occupé la date à la rondelle. Et ça a dit, on a quoi dans l'ail. Voilà. C'est tout dans l'ail. Quand tu dis qu'on a bambo, quand tu as tout le monde les a ratés. Tu as vraiment battu le coin à terre. On va chercher la quitte parce que c'est vraiment naturel. Dans ce cas, on va qui banni les chanter. Et ça va je banni. Le chimique non, toi ça il m'a beaucoup naïs. Voilà. 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 La tête au choix tomate ça va pour la tutaki. Tomate à moment. Ça toi on a muscade. Bon on a ail ici. Aïe, au sali ni wana boule wana aïe ça soit les soignants les monter maman aïe soignants les bakasi ba to bele ba yi ba parce que on a aïe ça parce qu'on a bien la paix Abiba c'est soit la voilà na koleka bala moko na ko balakai mais il y a des fois tu vas la kamai ça des affaires méthodes ça fait méthode là il non c'est là à poser pour la banga sur la balle la maille donc comme on a c'est ok il y a sur le bé la bé on a mis et chaka on va balle là on quand les gens font ouais mais on a 400 € que ça aille vite. Bon, ce qui est arrivé, que Bayambino, une belle famille, tout le monde Boyambi, mais vous salez la belle bino bloco. Est-ce que ça pose un problème? C'est un macasse. Tout le monde a appris. Bayambi sauté. Quand on va Bayambi sauté, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à vous se retrouver. Ok. Donc le lait on voit qu'à aussi. Tu vois, pas une fois pour et tout. Et soit pas de temps tout quoi. Le monde visionné là, ou bas aimer là. Il y a ça oui. Là pas. voilà, voilà, on a vu sur le dos,
En tout cas, il y a le amour wana ya koyamba biso nanu parce que okokani mpe koloba tete lelo eza mesa mama na mamwe nasala eza te mais du moins bomingo wana nanu simplicité wana celui qui ne travaille pas il mange pas, il ne faut pas pleurer après. Je travaille parce que c'est moi. Alors tout ça, c'est pas facile. Yo y est dès que nous avons mais on a choisi. On a choisi parce que ça me sala. Yo c'est là où on a sala depuis une semaine. Il y a beaucoup de D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup na badamana sokola tata. Ba fan nyonso ya mama Solange Bulolo yelo lambi et pour ça. Yo mto ko bengi saka un jour quel que soit na mboka nyonso on a poto on a États-Unis partout dans l'Europe on a ko bengi saka mama Mindondo un jour topé ko beta tout. Donc on moni que mama Mindondo azoya salela eloko topé. C'est maman loko ozoya songa kata biloko no mo kolinga na kwa na la. Merci beaucoup Babita pour votre côté ma Cyril. Babibi non so Mamadou a riche au mais bibi chamala donc to la défendre la mission parce que ton message déjà merci beaucoup à suivre. Maïkauka. Isso nós como uma voilà. Mas o chuchu pensa no meu chuchu. Tá bom. O chuchu vai dar pima, hein? Voilà. Ati escolhe tocar, mas não sou tida. Onde? Olhe. Il faut la mission de karaté, mais il y a pas de mal. Waouh. Voilà. C'est quoi ebeli? Il y a ekolo ya bayanzi. O esengela kina na sala na bino yango. Donc on lambe on pena ndenge balamba. Ndenge balambaka yango mama. Na bakisi eloko te na longolo eloko te. C'est quoi donc Kalamingi était na fufu. Na fufu. C'est quoi fufu on fait ça manioko na manioko bien. Bon, ngalo kwa na liaka maïs c'est difficile na lamba maïs. Et de toute façon, petit sort lamba le fois manioc. Ngai la boyebi programme na salango. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, ça très important ça fufu te mais ça des biloko. Donc et lubu ya bastar des fufu ça ka accompagnement nango. Donc accompagnement même mutu mususu lambi. Et on a problème te ya motu ya ezande et lubu ya bikolo. Pas solo ezo bimisa. Moi na meka pesa te maman. Oula. Ouf. Là non, c'est là et moi na ça la maman. La boya zika. Comment tu dis qu'on lembi? Ngada muluba mundundo. Abou, Tia. La comme maman ya kitsango. Comme ça. Tout ça non. Tout dame sonné. Et monsieur si là bas. Moi le besoin te. Va dire qu'il y aura parce que c'est bien. Merci beaucoup tout bien ensemble. Sina bande kono so balandaka eko RDC elubu ya bikolo ya mama Mindondo mama Quand on a eu qui bino donc elubu ya ekolo yango ya bayanzi mikungu na ngane na bisa bino keza na ko kasa kwanga otokangela kwanga so ekomi ekoli ezana no bébé yango nde tutu liaka même ba mongo baliaka ngope en tout cas mais on dit maté que man casse on dit maté merci na bande kono so balandaka eko RDC en tout cas maman azam te mama lam soki nazo bandela koloba yango mingi eza par rapport ya mokona lelo azabongo na met ya pe a son âme ya mama na ye mama na bango wa kufaki mena kolinga bino ba abonné na biso to pe ba fan na ye andimim quand même ko yamba biso tokoki ko zoe penda moulai tina sukate mais dis-moi o ya motu ya sali alambi yango biso soto meka repas o merci beaucoup maman souhaiter bisoni bon appétit. Merci. Ma bol te pour le kende zate.
ndambu faut tika bapaya na ngale baya na poko ba ulia bol lelo na opesa bol te bol ezate je suis désolé maman ni hein maman Iris maman Karine Okako maman Tete Kabola hein Bazeko ngasko na lobi Bazeko tonton Nira Bazeko merci beaucoup tokutani bongo non to si te to si ça photo bon ngana ko sepe na biloko même sous biloko merci beaucoup à suivre système of form yango nde makambo mama nasa mama tila na ko tila na mama voilà ça encore voilà isa na caméraman na biso plus pas ça et na lo wena na bela kwa mano je laisse na ko ba ko na lo wena ni zela na lo wena na ba bela passe na wende ozalaki ozalaki na mbala na baksa ye oh yo to lia yana no wana so to ndi na batise to ndi ba batise on va tout va déguster ah non mon André ça déjà dansé hein ça dans on a déjà babou dansé ma belle frère elle va pas manger ma belle viens manger avec moi ma chérie vous pouvez mettre les autres tellement nazala na nganga moko namonaka keke ezala mokuse ezala mokie bayende na comprendre mabe baladiere comme à la guerre mabo bale pondu merci mama chérie tu vas pas m'en faire attention Papa, je suis allé me voir comme ça, maman. Non, non, allez, cameraman ahora te voy a no viene puxa, vira para puxa. vai ter ele é
Bato so balandaka Eco RDC so na bina lié te seke na kosi vraiment na lié penda comme il faut. Toza bongo na ba invité na biso na mopanzi na nga toza na mwana mwasi. So na tali na ngambu kuna côté isusu toza bongo na papa to meka mama muke kotuna bande ko mutu balié. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Kitoko wapi. C'est présenté na bato nyonso bazolando baye. O iza Fatou Palangi. En tout cas, non moi ndinga oloba te. Na bonetini. Nyonso dans par rapport à biloko lié recette. Wala kutuko samba na ote c'est la première fois na liango. Mais ndé naza boy na kangami nanga. Mon ma Solange oh mon minanga chéri nanga e. Donc na kangami. Donc il faut alaksanga ndenge ni na lambeli mikungu. On a okaka mikungu eza kwa misuni. Donc là on a découvert on pena awa donc kano. Donc kano na ebiti. Ya bino bolobaka ozobanga pona ma Solange mindondo ndengo zobenge mami na mami no. Ponga na lie na yoki nanga ngo bien te. Na lie ma c'est là. Mutamtana munokone ya. Mutamtana munokone. Yo siko ndongo lie. Non, même pas en preuve. On a preuve. On a une preuve à missionner si na kata nzungu. On a preuve que ngande mtuna sili. Si aussi si missionner na kata nzungu. Preuve. Mais on missionner sili preuve yango. Mais yo ka 24 mises au point. Batu balié belé mais yo solo ba que non aussi ici. Est-ce qu'on a preuve ou zo la que même vidéo. Désolé vraiment en tout cas. Na bien ngote. Na bien ngote. Ouais ouais. Yande na bino bowanga na bino ka bongo. Sur 10. Ah t'es 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. OK. Kitoko. Makasi no pesi maman. Maman. Bien à dire. C'est boulot. Na pesa ba merci mingi na lema na kuma kasi. Donc Ba dédicace. ah Naomi Palangi. Naomi Palangi, ma petite sœur propre na États-Unis. Il y a eu yango na pesi. Donc na oso lia biloko yo liati. Alors mon maman maman chérie Malou Limolo na kacha Londres. Il y a eu yango na sepeli. Karine. Karine nanga na lelo makasi na kacha États-Unis. Chouchou de Londres. Yo ndo sukisa. Combien na 4 3. Ah, toke kasi. Ah, Bon na baxeli o D. Na baxeli. o bakse ngade. Na kufie. Ah, Dalida mama na Kandela. Mwasa kitoko kabelo nde yende asala. Ah, donc na leli fort. D'accord. Kitoko makasi. Merci. Ya suka nanga. OK. Mama Solange mindondo ngolo mingi. Wa simbi bana sucre intéressable. Baleki na biso na sucre intéressable. Mama na te manala kusoma kino. Te na oleka na olia okoke. Ya solo. Na olia oya. Tucha caméra. Sio batie na olia okocha. Tucha caméra. Ocha tembete. Merci beaucoup, merci à Bande Kola Sabalanda Eco RDC toujours continuer. On est à juste ambiance. Oh les qui n'a biso na sous intéressable. Tant bon bon bina biso to bina bon va venir banda kwa zimele biso. Donc to sike bon mota izaka pona tamuke. Parce que na zongi ba ke ngalinga mingi liboso. Na ngana simate parce que mtalinga liboso mingi seka za nde nini. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Santé très calme. La caméra se présente. Santé bakisa mikutu makasi kutu na otolia mikungu comme nanga maître Tuvabioko à tout les proches ya mama Ndondo bate professionnel na kata ballet national o mokili mabayebi. OK. Nengo zolobelaka wana. Merci beaucoup. Papa par rapport ya repas ya mukona lelo et lambeli ya maman Solange ponga na oki mo mabele tout ça la clair. Tout ça clair parce que ce to bomba ba défaut mususu et ça là que maman changer. Ah bon, c'est l'embellité. Bon, il y a des défauts à moniser pour ce gars-là. Donc, on va bien recours à l'authenticité. Donc, on a vraiment, et pas na chabois, on est à l'embelliango, et ça différent à Basusu. Il y a l'embelliango, oh, va bien macaroni, il y a bandundu, donc mikungu. Donc, on a bien la petite lama. À mon âge, biloko, yo mère a ça déjà. Donc tozongoma na kati kuna vraiment na chaboala vraiment na mayumbu donc danger donc commentaire ma minga ko cheza te sur 10 maman na pesa ka 9 et demi pour ça to 10 sur 10 bon nega ozomona oto to kokiseli mingi ba ko chaka tembe pour ba vivre en côté
Ok. Dédicace na pesi na petit na nga lama kokoso. Na pesi na ye moko gang kitukumata bazana esika moko. Na pesi Wivin. Mama Wivin na ngai. Na ye kopesa madede marengo. Sayo mutombo. Taka pire bino na hata kin bino bozo yeba. Yo ba mbota trop vraiment. Ali. A petit na nga Ali na kati États-Unis kuna donc danger. Ba mbota yango ba salam. Jimmy Mbonda. Talaka ba masa tout. Mbote petit na nga Ezoya chamala mon petit à moi petit ba mbota danger petit na ngai. Merci à tous. Merci beaucoup na bande ko so balanda Eco RDC wana na pusani bongo koto yo to meka mwa mke ko sola na Maman Solange Mindondo. Enfin yo kazula nga na nzungu ezaki vraiment plein mais na moni esi sko o wana tout ça non ndeni bol pe yango batela na osa li sumu so la bombeli tata botinga te akanisa ta sushi mwasi na ye alambela ki yango ndenge te il faut lia mikungu lelo ya lia mikungu après messa lia mikungu yango na réservé les na bano batikali mukimba meka ko lia ensemble. D'accord. Ma Solange Mindondo na zana nzembo mona linga mingo yemba rengo moi mke na caméra kopesa biso pe na ba nyonso bazolanda signification ya maloba wa nzembo na endor mutiba mako akiala bakor top itoko babial badina lo yimindele bialo itoko bakar badia kukwel tolupa ilaksi la kiyanze laksi endor ezala kwa fani ezalaka bakoko na biso kala tolo soso mibali mbazai kolia me banda mindele bazonga totikala biso mo mukonzi ba makonzi mboka la biso tokoma ko basi bakoma kolia tolo soso yanga so mosa mobali azui achena tolo azui achena tolo donc voilà c'est ouais oh en tout cas mon boss je viens jibo bande makambo donc babi Msalande par rapport ya repas ma Solange ko ça moi résumé mkie ya biloko tie na kati ya bilono ndengo somba kinde donc na somba ina base c'est d'abord c'est le mikungu d'abord so mikungu eza ba partie moka dur moni comme tant zaité na sima mana longo ba partie dur na ye na mikungu na nga na sokoli yango na zwimbisi na ngai na niki yango na linuko moni na nika yango po eza na poso nango baliaka poso mungusu baliaka te ata na niki na ngango te na lora misulu mais oyo mosombo baliaka mpoka baliaka poso na ye de fiko nika ma belezo ate la sisi ko tokisa mikuna ngai na bwaki mbisi na ngai na bo ndeka to lamba afumba na bwaki nguba na ngamba la moko na bwaki ai na ngai na tutaki ona muscade pilima na ngai ndembi point ba après na ko bwaka pilipili na nga mungwa la nga na qualité ba age % to okima AVC to koma na ba AVC nga C donc moi ça te donc voilà un peu d'accord voilà nga pena pesa point na nga sur 10 D na raisonner nano yoka yo pesi combien 3 ah yo ngba au perdre bon me bleu ezanga tino ke pesi 11 na ndeni au perdre et monsieur ça ngande mno ba Stéphanie Poutou Fatine Katele qui parle merci beaucoup na bande kono so bolanda Eco RDC nga pena sur 10 18 tala niveau world na bomi bino tout bino nyonso bozate oh maman chérie 18 sur 10 donc ce qui fait que alambi penza bien makasi Maman Mindondo tokomi bongo na suka ba dédicace na yo to pe ba conseil na yo na ba finyoso o ya théâtre oyo ba mi pesa ka peut-être ton na bango na ba théâtre au lieu que na ba occupation ya devoir ya moi d'abord théâtre c'est un métier na loba ngo mingi na be monsieur belé parce que quand kabino ba leki boninga comprendre. Il y a une différence entre la personne Solange ou Autolamba Sikona Mindondo Yassen. C'est deux personnes différentes. Maintenant, c'est que nous, ça la mabé, jamais, même Mindondo na théâtre. Ah là, c'est là où les bas baissent. Voilà, et ça la marabout goûté. Donc voilà, nous avons aussi normal, dans le sentiment normal, dans l'ambaka, dans servara batou, liaka. Donc voilà un peu, nini, voilà un peu, ndegemsoto vivaka. Donc voilà. Donc moi je trouve qu'une femme normale, il faut être là, il faut être autant d'ambet. Pour ça fait mission autant d'ambet. Ah, on comprend n'a pas de souci. Pourquoi Léon n'a pas pressé? D'accord. Ma fille belle autant d'ambet. Tu as posé, t'as là terrain. So t'as dit terrain bien te maman a posé la porte terrain, on les a terrain na biso. Biso nous a pas payé ça loko. Il a balal c'est ba John nous a pas ça sur ma na luto. À l'acception. Moi ça fait. Comment moi c'est lengiboko.
Maman Mindondo Solange a déjà idée émission à partir de l'élo émission moko e bandozala botandi mbeto. Donc ils a la minute pour bongisa ndak, ils a minute to 1 heure du temps et ils a peut-être juste 30 minutes. Ya relaxande ni batanda mbeto. Ba à partir de l'élo donc mon boss émission ne outeli pas nanga donc ils a yanga parce que maman Mindondo m'a fait une idée hein mon papa mon boss Jean Thibaut 3 fois plus que boss maman Solange Mindondo ba dédicace na yo na ba nyonso yo pe ba onyo so ba soutenir yo depuis tangu mama zaki akufaki timu konani. Ah papa mona ban eloko bana lemba basala kingai bana quartier na biso otokona bona poto eloko basala biso ti lelo na tikala ebai donc ba ndekona ba kundi mama bango. Je suis fier de vous. Mambo Makalamba, Pati Makalamba, Anna Makalamba, Chansi Ndenga, ma fille propre, moi, na Lydia Kati, l'unique. Donc, vous savez, c'est le Pierrot. Bah, y a un quartier, bah, y a un qui va couler ma bito. Ah non, moi, y a Anne-Marie, tout le monde va trouver ça dans poto, oh, va contribuer, ma civi de comme civi, y a qui coûte. Donc, les gens, les lemba, au moins, envoyer l'enveloppe. Je plairai quand j'ai eu ça. Nabi ah donc bolinga na biso bisoko yaya to kunda maman biso ba sangisi ba kundi. Parti continue à encadrer les enfants là-bas, yo za moi au bouja, katia bouja. Makalamba donc parti na nga bouja kala. Oza moi c'est aller loter donc bouger kaka. Adrisha moto maître ba Adrisha bebazi beba yaya nganya mindondo. Ah yaya famille na biso to lokota na solibanda. So mon problème est sali mais papa Zob Sabino que bobega yana bino voilà ngolo biga di makabezo quoi bobega yana bino da proto yana c'est Adrisha moto maître maman Yvette cette femme m'a soutenu moralement financièrement dans ma tanga maman langa je suis fier na bete la tolo yaya wana so na boyango eko zalama be même Nzambe a aussi pelanga ma copine propre Léonie Johnson na mobile papa dit mongala solo attends la lindo to attends la kufa so na lobby ah ya papa ko lukate lokate kaponga za bien donc na bato nyoso bakundela nga maman nanga je suis fier de vous ya nga moraza na Irlande ya Chantal na Irlande na Leli ya na pesi ba gros bisous ya na ngai ba gros bisous là on ça la main sa maman lelo et ça vraiment clôture ma kabunyo surtout comme ça nga pe na ba hôtel na ba pe mata non ils a 40 jours c'est les cas qui le quoi mundori akufaki je préfère laisser na la tamoto le la ndeko mundori après na ko ni basa ibele so le na ngo tanga boye na okomati ti lobby ah basé belé Babito Lukamenya, Lina Lukamenya, c'est ma famille. C'est ma famille, je suis fier. Ali Bavukayo, Ali, Ochete Melaminozo, Ali Kofi, pour pas qu'il y ait comme au Canada. Maître Nanga, donc, voilà, Pédanga, Motema. Ah, Namoisina, Maman Thérèse Moukani. Maman Thérèse, je te love. Maman, je vous aime de tout mon cœur. Eh, Wamaso la bossa, le papa Pacheco. Eh! Motola Njambe, ceux qui la bossa le Motola Njambe, changa na ba prier na yebi ke bozara yo la mwasi na yo, bon de la rapport na ngai. Donc on a yebi. Momi, continue à prier pour moi, le combat est encore là. On est en train de se battre, mais c'est le Dieu qui est le suprême, c'est lui qui décide sur le sort de Solange Ngolomi Mindondo. Il est là, oui, Azo Kabiso. Ba gros bisous, bah c'est belé. Bébé Yoka, ba gros bisous. André Tsungu Mokuse Atalo ya Rotterdam. Ya André Nanga na zata super kala. Ya André, il sa maman na zata super kala. Donc la lata super kala, botine de aba super et ça nga bien. À ma copine Essengo, amoureuse. Amos, maman n'est plus là. Amos, Benganga. Benganga, attention, toi, ma mbela au solo là. Nali Pati, ma copine Nali Pati, je t'aime beaucoup. Molaï, ce que vous avez en côté, dans la salle, vous que biso na groupe salo, bah, na biso basala fondation, hein, basala mutuelle. Na vananga ma jolie. Moi c'est Hervé Lembi, Yaya, Nazaki li banda mboka la maman kufa qui contribution nanga. On a même pas des semaines. Na lia qui on déjà na sombele qui on foufou. Sobele on blou na tinde papa na ndako. Ma jolie mobile les jouets. Hervé Lembi, maman bomengo, ma bonheur, continue à liter aux awana pour na biso. Aux awana yo aux se sacrifier vina pour na biso, prier pour na biso combien zali. Maman Marie-Jeanne. Maman Marie-Jeanne ma belle, maman na ngana ngako mingi, maman tu me manques.
Tu me manques, maman. Tu étais tout pour moi. Tu me manques. Bon manqué, gars. 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 Jour maman failli la leli binole mon akatika la leli. Maman belé, tu me manques, maman. Tu me manques. Beta ka tourne dans mon ayo. Beta ka tourne dans mon ayo, maman. Tu me manques, maman belé. Yale on tu me manques, tu me manques beaucoup. Bon manqué biso. Toi maman belé au salawa. Bon qui t'en a côté dans le groupe Salogo Téléma. Toi la besoin de Téléma. Toi la besoin de Téléma. Donc je vous aime de tout mon cœur. Salai salapamba. So boy salai kayot. Ah, salai. Voilà mutu bien mon boy. Donc voilà, vous belé. Donc dans votre chibo mon ami personnel y attend. Là ça va boy chibo te kana ebi chibo na ebi chibo silika na ebi chibo akase calma ba ebi obiente na ça va chibo c'est mon ami. To ebali. Va longtemps donc voilà un peu gros bisous moi je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien Elubu Yabikolo. Là je salue directement wana tozomona bongo mama Mindondo azolongolela papa Biloko. Voilà, wana tomoni ba moko. Merci beaucoup na Willy Mamona na kati ya Suisse de la part à mon boss Jean Thibault, tu vois, et pourquoi pas Merveille Kwema à Paris, et pourquoi pas Garès, et pourquoi pas Garès, moi si kitoko na Luanda de la part à mon boss Jean Thibault, tu vois, Tokutani Bongomba Nasima. Merci à toi Verdi Kiyoka 24 mises au peu derrière la caméra, et pourquoi pas à Bob Molema le suprême, mon fils à moi, et pourquoi pas à Nora Kalonjimo sa pembe na kata Eko, et pourquoi pas maman Iris, maman Okako, maman Tete Kabola, mon Carmel, et pourquoi pas Babina Yemoko, ton chou, ton ira, binonyo soto pesi bino bambote belé, tokutani bongo ba na sima to suksa bona loba, bisous bye, pesa mina bande konyoso, bisous bye.